Raf Ngindo Congo Promo. Oza site Mora Gaillard batutu basepela nango Congo Promo en tout cas bosala musala kitoko boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. Wata plus wata na boss là. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, topika bendele. Papa, azana yekaka papa. Balula, bukamata. Nyos weza na kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mubimba. Lumi kosanate. Tata, akutika la tata. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans votre émission Quoi de Neuf, l'émission socio-culturelle. À carte de la année de Bouna, pour la information, en tout cas, vous aurez un enfant. Moi, ma musique, on est obligé de comprendre que vous avez un temple à Wenge. Ça va bien la samba playa. Oui, tu as l'élo, na phénomène où rasson. Actualité, ma casse déjà l'élo 7 jours de la semaine. Raison pour laquelle tu es sur place, la pleine commune de Kassavougou. Là, tu te vois dans la mort de Messana Rosana de tous les temps. Habitué à l'émission Oyo. Frère d'abord avant Makamonion, mais l'autre juillet, dans le cadre de Boulou Naï en tant qu'artiste, lui on l'appelle Nicodème Kanda Ingoï. Dem c'est pour les intimes. Boni papa. Choma Tope. Naelawano benga na kombo na peno benga na non. Nicodème Kanda Ingoï. Non, benga na poste non. Sala nga bien. Bombo teno na batutu ba hotela biso. Babuso na batutu. Afana tsiko balinga nga nikoya dema mitu limpo postura. Fabio, fanatiko balinga kabiso wenye musique maison mère équipe nationale la musique à Congo. On monte na bino pas aller. Donc voilà quoi. Kana Ingoï, nabi ki bato belé ba otala yo, ba mesana ko mona yo, ba nesengo ya ko mona yo notamment celui qu'on appelle Daniel Bumbalu, pas qui le bulldozer, ça zawana razo mona zo sepela na moni ko ko mboka zawana, na petit na biso pe lo zawana, na moni ko le bando aux États-Unis. Là surtout quand même bon retour au pays. Merci beaucoup, je m'attends. Nabi qui est toujours fait le programme par rapport au calendrier. On a l'air non parce que Libanda tout. Yeah, Kouta State. Pour la peine trop pris album Fabien Bima. Et c'est un cause à la présent. On a travail parce que mon album le web Bimi Boé. Il faut tout présenter la grande public. N'ingue to betina disque. On a minute on a temps ya collation ya ba plan. On toujours coller disque na minute on on la ta disque. Na la ta séjour de la semaine fait ko tanga penalty na 4 na la tiango. Non. Bon, donc voilà donc quand Ingoï périple à côté des États-Unis et les Canadiens déjà on a beaucoup à Masaranga Bob Mukeba Cashman Yafania qui on a mis un titre Tigana Bukasa on va aux États-Unis mais tu as besoin de quelques minutes aux États-Unis et les Canadiens et les gars là donc le quoi on a eu l'occasion sur le micro na auto les États-Unis les gars qui Togo on a profité de la salon bote na maman Sylvie Mampata ma pasteur na bana patron na exaucé Ngiama na Gladi Ngiama tourné pour la graduation de Gladi c'est bien passé les gars qui Togo après jouer là il va prendre maximum 25 jours tout ça là na lié ça et puis tout ça na biso c'était bien les gars bana qui Togo le roi de la forêt a gagné ko honorer moi là pour ça le précis parce que moi on a tous la fierté à papa là avec ton banchique et puis avant attendre à retourner en classe qu'on soit bac. Nico, avant de continuer, on a bien félicité quand même par rapport à moi c'est eux toujours dans la famille. Ça dit nga za na joana Marilyn Matopi, yo za na presse, yo za déjà na Fertani, ce que to côté si sous moi c'est na famille. To kutani les félicitations na papa na ponela en même temps comme il est là ça zali na yebi ke comme lié. World. Yeah, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup moni donc voilà quoi on a le babongo donc mon attend ça ko honorer ba parents naé et ça reste ngoya trop
yango monaki le roi de la forêt na ko sepelisa mwana ye ko zala présent na graduation na ye jour bac na ye ko spela une cérémonie mo ya réception na ba invité ba utaki ba par ci par là na monde parmi ba invité biso peut être ba invité na ba invité na yaki na gina ko rejoindre le roi de la forêt na États-Unis pour la graduation ya gradi quoi donc les gars qui toko bato ba mbe biso qui toko kuna donc ba famille belé ba TJ ba Caleb Lola ba ça venait belé ba Greta Cartier multimillionnaire nazomona bongo ba Maître Panther na Las Vegas na mona Las Vegas Maître Panther na bana tangi Maître Tigre Thiago ya Venus la belle quand na Las Vegas voilà donc à Kialagi Kitoko et après to sisa ba boulot na biso puis to na so Kinshasa kokoma tokumi Kinshasa donc tokoma ki le roi de la forêt koma ki le 24 maman Guinée équatoriale le roi de la forêt koma ki le 24 ngana ko landa ngana na koma ki après jour moko na koma ki pour week-end to vol samedi jour album ebima donc to vol to ki Guinée équatoriale na invitation à IMA le président ya Guinée équatoriale vice-président Obiang Mange Théodoro Obiang Mange donc tu en as pour l'anniversaire na à Tallinn Afrique chanteur ni a aussi le plaisir chanteur ni a aussi le artiste ni ba yembela na kibo sans pas depuis comprendre ya to bi ke ba ministère faut avoir une relation na ba chef de l'état soit vandi bo tangi yoye donc faut avoir une relation ba to bien et no ke makelele ba gay ba makelele belete zala humblement tu fais bien ton travail au monde a grande puissance ba to minene ba na ko approcher les patrons dans le roi de la forêt on a relation ya costaud relation costaud de tu bet un anniversaire il y a président il y a vice-président il y a Guinée équatoriale to le bon na malabo ça c'est bien mboka mo kitoko donc tout à fait ba communauté congolaise bala kuna maman yependenge sengeli na yebso kitoko jet privé qui tina aéroport ya Njili automatique Kinshasa de automatique Malabo to sali production jet ezela biso to silisi to continue à taper pour tout Kinshasa mais bah c'est jour les gars qui toko super na prestation on a toi là on a au monde a été ba collègue même ce artiste ba là toi là na ba jamaïcain ba cubain ba brésilien on comprend on ni pour la langue espagnole mais ndenge pena ya DRC Africa toi qui na yimoko le roi de la forêt le big boss quoi à l'égal ben niveau Kanda Ngoyi, merci beaucoup na la précision na on a souhaité pe joyeux anniversaire na master na puis chaleur à Kemba déjà le 24 on a PCO déjà les lots on a anticipé batutu na ndero Anto Mokonzi motema ya Feza Dorian Feza mère à Boyan na Italie Kanda Ngoyi yo kendaki to sepela ki to monio parce que la qui c'est confiance sur le roi de la forêt azo pesa yo maintenant simana yo to vanda ki ka ndenge bill tornade ko mboka mesana koloba na Shaoraga père de famille tozo loka na Daniel Bumba le bulldozer to biniko akei mena simana yo etika makambo parce que to yebite e bozongi bokuti classement na nenga podium eza susu bongote yo zo ki ono neni ya zo ya bo comprendre makambo ngi na lo ba place wa elo wasigana mukilizate parce que eza nango makambo eza nango déjà moni lelo le roi de la forêt a cause na kobanga na bobangi ya ba départ ba musicien te atanga pe lo Nicodème sona longo le roi de la forêt za la kai tant que mutu na eza likolo tant que yende leader yende makambo yende prêtre donc makambo eza toujours woni musique amazona eza toujours envie eza toujours et vivre ninge za la kaka lelo tu ami be musicien suba kuti na mouvement sika reprendre na lelo na 3 ans na kata groupe reprendre avec beaucoup d'avantages. Bien sûr, beaucoup d'avantages parce qu'il y a des présents, des artistes musiciens, il y a des critères qui sont makambuke, marambone za la bongo. On parle parce que sur les critères on est la guitare, tu vois notre chant, tu vois notre makino, tu vois notre mambo, il y a design qui est venu pesa par rapport à kota mon passo la yebi kota yebi posa na kota. Ya papa mon passo la yebi marambone na solo la. On nous pose la misa wenge faut benga mawenge. De votre les faut d'abord fanatique batala biso, batala de na place. Bachopi na place avec yenda za boza wenge ngana kota wenge na sala déjà wenge mapanga matope na lobango plusieurs fois na ba interview na ngatu na sala na kota wenge po na sala wenge yango mona isimba e concorda sona ra wenge tenge concorde te donc yon na lobage papa masolo ngo beta kenga na ya ta na ye na kota OK na sima na yo ba départ salami ebele notamment Tade de Montikil Masara Pavarotti et Boaloteur en tout cas moto kato batiki mouvement ebino boké ngai na Daniel Bumba to resonaki to lobe to mi lobeli to ezali
ntimande esali bana mai na ndenge ya Nicodème ayaki après misusu mais le roi de la forêt azopesa baprivilège to ezalaki likolo mosusu te eza ntima ekosala bana mai te nayebi bana mai nanga bien jamais ekosala bango ntima oreprendre baza bagrand garçon je crois pas que ndenge nakende koaccompagner le roi de la forêt yango ekosalaki bango na nsima batikala olonga je crois pas ça ndimi te na yango oreprendre loka peut-être bakopakola na bango aboyeba mpo mokili peut-être emonaka ake par rapport nde nakendaki mokili emonaka ake te ye akei yango bango balongo te baza mikolo nakodenigre bango te babakolege tosala na bango bolo avec respect belo naopesa bango na respect belo naopesa bango nayebi ke nga naza beti ya badépart na bango te epi baolingango te donc eza bakalkile na bango bazali nango déjà babiki te tolongwa na biso un jour mokolongo nga bebetaki yango balongwa na bango parce que lelo nde na moto wa boye na tope oyo ozo koraisonne na motu longa na yebi yango te onga mpe na wabole yo yebi yango te moto yebi yango ezaka nzambe comprendre donc so lelo ke bana mai bapréféré na bango bazela ntango na koaccompagner le roi de la forêt po bango balonga peut-être baraison na bango yango nde ya raison te yango eza biti te omoni réflexion ekende na sens nini Nicodème totali le roi de la forêt album na ye ya liboso kibwisa mpipa ere ezolinga ebima Didier Lacoste akei Adolphe Kutumba liboso akei Didier Lacoste akei témoignage elingi esalama ebota le marquis Bill Clinton balongo bafere banini 7 jours de la semaine pe elingi ebima c'est comme si l'histoire se répète nani tozonaki na masalanga maître Jéridic Ojoko motema docteur Teclet Louere histoire wana 3 albums ya le roi de la forêt ezozalaka na badépart avant yango ebima pourquoi je sais pas peut-être ça ba bénédiction ça ba lipambo oli moni nzambe so alinga sala na ye ya bien net le roi de la forêt ça mona nzambe za Eli za ange on nzambe tinde na mukili aya sala mission na ye on parle de depuis banda carrière na ye tilelo ba défaite de cause na ngo ya micré mais ça toujours agrada ba comprendre défaite de cause ça muke kaka mais na ndenge ya kombo ndeto tanga makambo agrada bar de bar n'est toujours likolo comprendre et ça ba bénédiction et ça va yango te journée côté mec le roi de la forêt ndaki États-Unis voilà je même politique pe yaki comprendre aya souté que c'est bien on a bon yo comme makambo selora ben oui mais mon frère on a le bandé ni le lot net ya na vitesse makasi monde comment évoluer tona ba WhatsApp tona ba Facebook yo news wana ki na on a page na Facebook comprendre donc tout ça ba news wana mais quelque part le roi de la forêt vandaki atanga bingai ava album na ngai bima makambo ya kakako yango mona kitango le roi de la forêt qui Kinshasa tala kei wana osomona kei tala kei bato baya souci ya leader na bango balingaka wasala bango plaisir bato baya souci biki ya kei ya soute tant bayoki ke le roi de la forêt oya bato baya belé baya soutenir le roi de la forêt donc parla na ngaloba nini nina lobake soki tozobeta musique pour un moto on va évoluer beta ndole pour na yo ndo calculer parce que moi je fais mon travail boulot na ngaya ndole ngala na kayu musuto donc na lenga ndole na nga o nde na zolela ngo ndenge masala nga Paulo fa trop d'avance à lobaka motema ya awili ya kitoko perfection musique ya ba mama sans complexe na Paris donc na lenga na zo boulot na nga o so na zo boulot na nga o jo ma topé na sala na nga ba blague il s'agit que na coffre na linga makambo za bien na sala na olinga et non dans un attaque distraction bien sûr c'est bien tout c'est distraire na biso na sala na on ne peut pas la punila ba on ne peut pas la balle la certaine ben oui na taille sala bambrema to na kayo parce que vieux à course nous les course na olinga te mutu mo ya olinga na mbanga impossible on peut matoko na olinga na sala ba fana batala nga ba olinga nga oba sepela na nga oba nga confiance bango na nga betele ni ko dem na nduliste asa fazala bon alors songa na olinga na ndenge na nga mambo za la bien que bato so ba hôtel ba bagete non mon ami na biso ça va défendre pena cause merci beaucoup Nicodème redéfendre cause oui on veut bien mais ce qui lelo totali ndenge botele mara podium dans la samba ndenge classement komeli ce qui ba tanga ba guerrier au le roi de la forêt ce qui est bena sengi bitumba donc yo zo maman na champ de tir pour yo zala déjà partout lelo s'il faut ozongisa le roi de la forêt loko wana na ndenge ko pesa pesa yo ozongisa le roi la nini on a reçu le roi de la forêt. Il y a un travail. Il faut ça bien.
faut nazala présent na service oyo azosengake nazala wana donc soki osenga répétition faut nazala soki osenga ndule faut nazala présent de faut nasala boulot donc nazala pena nasala boulot na baqualité tout sabi pourquoi na tuni ebongo na tuni na sens que avant na nous à la maison mère vous avez déjà pas papier timanga on a déjà ba eza passé nous on a passé na yi oyaki na orchestre pas faire rigolo là au sala oyo sala beta ba grande salle oyema na album c'est-à-dire au pesa oyo pesa mais les lots asko pemé les rois de la forêt c'est-à-dire amimi na ampleur à l'école par rapport à ndenge carrière les autres et vous pesa énergie quelque part vous reconnaître que alors ça la mingi pona yo so otali ba ndeko ba oyo batikala ki pena groupe affaire rigolo là le ba ko sala test que le comme ça la place yo zalelo oto ba onini. Je sais pas si on a en ligne. Bien sûr, on est la société Gaïa. On est à Gaïa, sur le logué. On a vu sur le boulot. Moi, je viens dans le bani. Quel je parlais quoi? Je sais pas si je parlais quoi. Le boulot. On a mis un bango. On a pris un temps à l'époque. On a un bango plusieurs fois. Na longa na groupe wana ngamona se décida voilà te que auto nini bo non c'est décida le na sala chemin na ki ta ko pepele sans problème na mutu parce que sur la zone le ba problème belé ba place uta le gars na problème na nene ya ba média tout monde na ngombe na sa wana sa ki moni libanga o était là ba bamba toujours manga o était là ba bamba libanga et ça bien ba so la ngaba promotion pour me manga si na place abeta lisolo nanga et ça là bien avant pour me manga na place parce que notre mission ma propre vie et ta course ko buka na tende ko nanga vie ta course linga bateke so moni muninga mo abeti sipa yo beta 80 non mabe so muninga beti sipa yo beta bena dipa amoni bena gete ya likinga mona beta 6 mais abeti dipa likinga mais ko yana bango be awa yo pe ni ko antake yo zo de mona parler vandi siko yebi ne fonctionnement maison mère ekendaka et bango pe ba yo pe pote OK mise à sous boulot pour frapper dire au tika na place na yo pour confiance évoluera et changera peu de côté ba yo ka boulot ba été ba longo la moto pour dans sa place yo ko longo la moto mais le loko masoki wala ke yo zali on comprend ngo pourquoi pour la lingati ba linga pena ke ba ya wenge a besoin de bosser le roi de la forêt a besoin de bosser a besoin bateau ba sala boulot bien. Je crois pas qu'on retenir dans groupe. On va retenir bon ba sentimate. A retenir bon parce que pas monde qui va savoir. Alors faut pas kota to linga. To kumbache to kin ensemble. Sans qui diba. Tu es bien to lingi lipoke bien to lotamba la fona chemin moko. Que est-ce pas yo qui pena cœur choral avec o pena ba chanter en bohème. Tu vois yo qui pena ba vocal avec o ba chanter. Oh bon, na habite ngana lo wa prophète na yo ko la ngaka. Non, le roi prophété parce que na ya na chaba prince nanga na pierre nanga na contribuer à libanga nanga o na pierre nanga na otongela wenge yali comprendre na ya na vitesse na convaincre mutema ba fanatique wenge musique na sommaire comprendre na convaincre mutema parce que orchestre ça ya bango na convaincre bango merci le gros bien bango to baye bayambi bango bien na bebo to na respect tout ba ça la va boulot pour la musique na sommaire et que toujours le bosso quoi. Nico Kanai, toi qui ne déjà pratiquement vers la fin pour Kamine Tozo Matabozo répété, na bandeko ba monde le 7 jours de la semaine et bimi. Ba yo bazo ka déjà banzela au bout de lango. Yo tiko na ninga na yo Nicodème. Ozala ki place bander bolamba ki ensemble. Botie na messe ba tout ba consommer ngo. Teka 7 jours de la semaine bandeko ba otala ona maloba parce que yo za chanter ba yo ka disque mais tena ona maloba. Ate ba ona maloba. Sombi ça ba ngo. Ba oui. Album est riche. Album est na responsabilité nyos et eza na robandeni. Album est riche, eza na mambo belé na 4 jours de la semaine. Une vision na ngai. Na mon album et mi mabiso loin ya déjà. Je m'atopé. Album est lengue na mambo bien. Ba fanatique to balina biso baso album. Ba yo on a dit que banze mona kasi, bon on a ba style hein. Style dans la casse, il faut bien retenir que le roi de la forêt, le l'homme est mis à faux bloc. Comment dire que la boîte, c'est bon, on a rumba, et il faut bien que la 5 heures, quand on va te balayer, on va te balayer. On va peut-être amener Nicodème la boîte, et on va te mais style la musique, le roi de la forêt, Fongoli, c'est congolais, belé, misu. On va dans la zone à l'ouquette. Vous comprenez? Ouais, Fongoli, dans mon misu.
ba comprendre style nini ndule oyo toyotambola lelo bayoka album baosepela ya na qualité bien ya na son bien ya na message bien ya na conseil bien toyembeli ba différents dialectes na biso tona ba Congo tona ba Swahili tona ba Luba tona ba Mongo donc bato bayoka album bakonsoma ngo ndenge ata album ebima bayambi yango babi disque eza kitoko eza impeccable eza elengi baacceptaki yango mbala moko sans kozelaki bapesa biso take oyo une semaine 2 semaines toyoka na te ndeka bayoka wana bacontinue toujours na bayoka yango. Merci beaucoup Nicodème. Pesa bango partie oyo ya yo na kati album après pesa ba oyo ya yo bambote nga na des annonces la ngai. Yeah bayoka Ali Maimona. Ali Maimona. Na motayibi bolsolo na motayibi bongo eta nzambe nyose lisuni ndenge moko okapana ya diska bayoka ba twana ba le nom de l'outrage à Makabunda s'agit baka Welinya chama ya che pétrole sans stock carburant na kobel Welinya kata motema evanda na ngombe ya love Niki nasia TPN Papile mafumile Tuga sefi bitu Mataka tembo Kianaza lakayayo Maotondele Costa Dioli Watu wapo na Shama Kabunda Bawa album Alors Kabunda Kuna ba oya yo bambote na ba oya yo Pinga na des annonces Mbote na Batutu Mbote na Aristote Benga Mbote na Shamar Kabunda 520 giga Mbote encore na Siki ya ba mama sans complexe na Paris Mbote na Bino Mbote na Baze Bele Paolo Safo Chacha Dokolo Chira Kitoko moi ça sexy moi ça bien Chacha Dokolo Mbote na yo Mbote na Caleb Elola Kuna musika na États-Unis d'Amérique Mbote encore na venanga Paul Baguer ça pour le Kedi Nangeve honorable Daniel Bumba Zolanda yo honorable Daniel Bumba yo donc Daniel Bumba ba respect ba moto na yo on est ensemble moi na si ça va combat batwele ate mikolo na tina batutu donc boke na page nanga officielle to za bongo na eza na kombo ya Nicodème Limpo Postura oya wana bosifa mutunabino bo conseiller mutunabino et ça bien quoi on est ensemble respect pour nabino to bosala biso jamais to yana ba orgueil liboso na bino parce que c'est autre orgueil to baby cop parce que bino ne bosora ta on va céder koyoka on ne beaucoup comme ça biso tina ba niveau vraiment beaucoup d'amour pour nabino quoi donc beaucoup de bolingo pour nabino bosa partout Amérique Europe Asie Afrique vous avez belé communauté congolaise on vous aime. Merci beaucoup Nicodème Kandaï. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. L'État n'a pas sa merci. La Jani célèbre, le caméraman responsable, on va la libre plat. Jani célèbre, spécialiste à image. Responsable caméraman. Responsable caméraman, le mobile libre Michel Platini. Voilà. J'ai multiplication world. Dans le bord, Kokombo Rabazawana, l'eau Bazawana, le tornade, Chao Raga, on a la base de Pena, donc nous remercions à Souka, mesdames, messieurs. Grand merci à nous pour la Nagibiso, na Congo, pour moi, c'est Nabino, na Batutu pour l'Inarabiso, na Note Mbonzambe à Grenoble, na la Trésor Bahati Carbone 14, on a base de Jani célèbre. Vous savez, la reine de Boulou, on a Guinée, il a fait Bino Salango et Salé Grand bien quoi. On a fait joyeux anniversaire à Massanangaï, Maître Richard Ouamba, joyeux anniversaire à Massanangaï, na Angleterre, on a fait Simbote na Motumoko, Maître Blaise Beko, 5e dan coach olympique, Maître Nangaï, beaucoup de respect, Ronaldo, mes condolences, notre père de président, la biso français du mois là, en tout cas, on est ensemble, puis on a fait de suite, on a fait Simbote na Motumoko, on a fait Simbote na Motumoko, on a fait Nzeta Mila, powerful. Na Djobu, on a Yoville quoi. Jenny la charmante, Junior et Tebe Bayano, J3 garçon propre de Djobu. Boy, sa powerful, Nzeta Mila na Djobu. On est ensemble quoi. Beaucoup d'amour autour à Sarah de Toyo Kanaki quoi. Je vous aime beaucoup na celui-ci. Ivipan, Ipanation. Azawana zo coaché. Makambozo qui est de Bosso quoi. Ipanation, vanité. Nous se retirons là, Ivipan. Boulora Moki, le Moutunangaï. Je vous aime beaucoup. Parce que c'est Nangawana.
Maître Géry dit que Dieu commenté ma tête le wéré na suki sinangai Joanna Marilyn Matope Ombre Jaune. Votre programme la biso je vous retrouve pas avec le même plaisir d'ici là. Portez-vous bien. Bye.